Bonjour, bonjour, et na batino so balingaka mama Doris Lema, en tout cas bolimbisi makasi na ye na méchant na kanda ko sakana te. Komona vidéo est circulée, je ne voulais même pas m'exprimer, donc nalingaki kutu kolobela yango te. Vraiment c'est trop sale. Bana na nzambe, bana na nkolo na yebite so bozo yeba te ke le corps est le temple du Saint-Esprit. Lelo makambo nyonso ebosani kimpene ya mutu ekomi nango objet moko ya kosakanela kimpene ya motu mutu akomi kotia yango en exposition ya mutu nyonso tu kimpene ya motu mutu akomi komona ke mutu nyonso fa mona kimpene na ye eza malamu te eza mawa komona mwana mwasi soki otali ye otali mwana mobali ozo réaliser makambo azosala ozo comprendre te pourquoi aussi kosala amour mpe bozofilme yango. Est-ce que tangu na biso ya kala makambo ezalaki? Tangu na biso ya kala ba plaisir ezalaka te? Tangu na biso ya kala ba mama na biso ba sepelaka te? Ou bien na ba génération oya biso batu ba sepelaka te? Pourquoi bolingi bosala bana bolingi komema monde en envers? Bozo mema monde na ndenge na bino. Vraiment epesi mawa. Et puis na vidéo wana batu batali lelo makambo nyonso ekomi nango non batu nyonso bakomi ke faut asala oyo ya lingi. Donc nde balobaka ke prêt à tout donc mutango sala oyo nyonso ya lingi ready to go. Lelo na ye na kanda po kimpene ya ba mama to bandi kolobela yango kala makamba kimpene ya ba mama to lobeli yango depuis me batondire bazoyoka te ekomi neti loisir moko pa batu bazali lelo mutatiki kimpene na ye komona lobi na ba Facebook ya batu bakomi oh, je suis kiodo mais oza kiodo tu fais partie de la sorcellerie. Oyo kiodo asali na mwana mwasi soko tali bilongi na bango bien tant acte wana ezosalama ce sont des sorciers bango mibale hein? Ce sont des sorciers tout à fait. Tali longi ya mwana mwasi wana mwana mwasi soko tali soko landeli même place mwana mwasi wana kola ba biso ke te mwana mwasi wana akola déjà na sorcellerie ba mama to sakana na nzambe te lelo tozomona likambo nyonso neti pete pourquoi ba mama na biso ya kala bazala ko bomba banzoto na bango. Hein? Pourquoi encourager les mal? Lelo bokom ko encourager les mal lelo komoko eleki bobia esala kanine le kakanango yango mi bakimpene nyonso balakisa ti lelo ezo continuer le kakanango. Mais je vais vous dire une chose que boye barake l'enfer ezali. Un jour Nzambe atani na se na moi oboko zika na moto bino nyonso bo exposa corps na bino obo lakisa obo exposant na ba réseaux sociaux. Nzambe o na lola za na bomo ya za na kanda pourquoi bana mike bokomi na ba makambo ya boye bokomo sala boye vraiment batu musu balobi po tozolanda point sur point bamusu balobi o te mwana wana peut-être famille na ye baza ya kosilika non bato nyonso bazolakisa bakimpene na bango na réseaux sociaux bandana na mbawani na bango tina oyo azolakisa tina oyo akolakisa lobi moi je vous dirais ceci famille wana soko landeli yango na profondeur ya famille wana okokuta ke basekela mabe na kati ya famille wana ezalaki la fille qui est bien éduquée bien le garçon qui est bien éduqué akosala makambo oyo teke a exposé corps na ye na réseaux sociaux ayebi ke tango alakisi yango ekotalama partout nayebi ke bokoyelanga ba raisonnement na bino ke non omoni tango bafilmaki yango mutu mutabimisaki yango filme ou mutabimisa ou abimisa te etali biso te peu importe il faut toloba po ezaki mpe na mutu na réseaux sociaux bino bomone ba mama na biso ba parents na biso ba génération na biso bato baza pe ya mikolo o ba se respectaka bino mokati makambo na basala kango te pourquoi nzamba sali likambo wana il faut resala ngo na chambre moi sina mbali basala ko bombana basisa makambo wana nyonso c'était pour ezali loko moko se ça la cacher ko la kisama na miso ya batu te bino bokene ko zula ngo caméra bino nde boza ba expert ya makambo ngo. Hein? Bokene kozela ngo caméra boza ba expert ya makambango vraiment c'est honte na tango lelo en tout cas bandeko nanga ba mama papa bozolanda la personnalité TV na méchant ya makasi bomoni ces derniers temps bozomona bana na biso bakomi kosimba kisi na ndenga kosakana te wana ezali kamkutu ya kobomba na te ba o bazokita Congo Kinshasa partout dans le monde babi kisi eza susu eloko batu bazokela soni te lelo batu bakomi kokota na ba franc-maçonnerie batu bakomi kokota ba kisi batu bakomi ba lesbienne batu bakomi ba PD osokanisa pona nyonso wana nyonso eza ba ensemble ya sorcellerie nyonso tu wana eza kindoki
bana bakombi simba simba kalezaki mutana mbongo so mona batu baso banga ye lelo mutana mbongo bino mo so mona baso si la valeur baza même pas la valeur liboso batu même pas la famille na ye boso mona pe batu oyo awuti poto mazali susu na valeur te kalezaki so mona makete papa na biso wana papa kulutu na biso wana zaka na mbongo quand même famille boso respecter lelo bana na biso ya mike tellement baza na bikote la mwanza si tu regardes la fille oh babimaki na kiodo tu vois que na fille wana aza déjà na sorcellerie kindoki ya makase fandi na mwana mwasi wana et puis kiodo ninga za wana botala ema na bomeme na ba église po kiodo na asi azui kindoki sans le savoir ba transférer déjà kindoki pa mwana mwasi wana comment c'est fait yo mwana poto longwe na poto ah c'est malheureux olongwe na poto place ofanda kolia ke loko nyoso lobi na kiko sala film na nga ya porno na kiodo na Kinshasa kasi mama telema kana ba boulevard te la kisa mutakala no partout tambola partout ba mona kimpeni na yo partout batala kimpeni na yo bino bana oyo nga bana boyina ko approcher bango te o mona na buto santior aleki yo même na niveau ya nini donc mwana na ko lia wata na 5 minutes akoko lia na 2 minutes mwana na na sorcellerie makasi et puis abi asala ngo pona asala ngo na mutu moko te donc eza ba jena ya salaka alors faut boza déjà conclusion pourquoi bana na biso boso ke na ba étape oyo en tout cas na kosa bino te botia na mitu na bino ke batu nyonso bazolakisa kimpene na baza na ba pacte moko bazo signer lelo toyeba yango te kimpene o bazo exposer chaque jour o bazolakisa chaque jour eza na bakisi oyo bazo simba na bakisi o bazo simba bazo tinda bango yango salela yango na quelque temps ekoleka nango botala batu nyonso balakisi motakala na bango bazo se gêner te bazo tambola bango aussi comme basa normal bazo tambola na bango babi ke lobi to balakisi kimpene nanga lobi ekoleka nango ça fait mal. Ça fait mal. Moi, moi, je suis sur la maman Doris Lema, fouka masenga pardon. Et puis, Nathalie, on est sous na chaîne moko, ozo yembe la nzambe. Chantre de l'Éternel. Pasteur en tout cas na yebite na ministre so na koloba ni yango monique na ba église batu ba kimi balingi sous église te. Pour na kati église omona mutu moko zakane na sorcellerie, aembela kanzambe, mutu moko zakane na kindoki, ate ya kaliboso, mutu moko zakane na kindoki, asala musala nzambe. Où allons-nous? Hein? Où allons-nous? Bana na biso ya lelo bozo kende wapi mbongo bozo luka na vitesse makambo bozo luka na vitesse e komema bino akimete yango bozo mona bana biso le bakomi kokufa yange bazo kufa trop jeune pona nini ba mama na biso akala basala makambo oyo te mama ya kala okomone na liputa na isoka lati na se okomone eza na jipon azo banga ke du père ke liputa koko kwea ye akotika na jipon e koko sale malamu par rapport liputa kwea ye ba mona ta kale sone kaka oya pamba mama zo banga bana lelo toso mona mususu kutu bakomi soka lati kola ou bien lati robe moko kangi sexy toso ko tali pe na seku no mona mwana lati eloko te tozo kende wapi ba mama botele mapona bana so moni mwana moko na ndako akomi ko mema wana bazunguluke na babulu yeke azo mema na mavuanga mama fungula misu telemela mwana wana po mwana na komi ma sorcellerie na famille tozo mona makambo batu bazo sala tozo mona ngone tije bozo encourager les malelo je suis Kiodo je suis Debo je suis Kiodo avec toutes ces bêtises bozo ba je suis Kiodo bozo mona te que ça bêtise faut roter les mélango hein il faut roter les mélango et ça bêtise et ça sorcellerie talaka Kiodo o tala bango na mouvement zaki na moi sozo mona pe ki bilongi comme ya ba sorcier bango mi balé bazala ndoki hein bilongi komi ya ba sorcier soko talika bango na minti ona ba koma ki pena ndoki bazali su wana te batu bazo tala caméra bango mo ba sala makamba o tala caméra bango mo bazo fixer caméra est-ce que sentiment yango balobi ke so tie caméra nde ba mama biso ba yo kaka sentiment te na yebi sibilo que ça soit la dernière fois mutu nyonso akobenga ngai sauf place ngana zali mutu nyonso akozana posa ya video wana akomelanga kana na se wana ke mama Doris nazana posa ya video na kopanza video na kombo lingi ke ba image na mne panzana na kopanza video wana na ndenga mukete po en tout cas na comprendre te batu pena mokilo nzamba sala bokom ko réfléchir neti bambua kutu tamsu bakom ko réfléchir na place abatu vraiment epesi passe epesi mawa bandeko ete ya bino surtout bino basi ya poto bo sambwisi poto sili valeur pona bino mibali ya poto ba sambwisi poto sili valeur pona bino balobi batu nyonso tete o ba se respectera bazali
bao ba se respectera na pesi bino longonia nzambe nanga abatela bino tina suka me ba o bo se respectera te pardon boko suka kaka ndengo yo mwana Debora oyo ya sorcière amitandi na mbetu lokola batandi na battoir donc azosala makambo ya sorcellerie bato bazotala azosala avant banda azosala makambo ya sorcellerie azosala ba invocation azosala ba incantation bino bozotala bozomona ngo normal mais mutu aza na miso akomona amona ke mwana mwasi wana bazosala déjà ba incantation avant banda kutu azosala déjà ba incantation mais c'est malheureux qui odona faut bon même une église so bon même une église te ko sukile mabe na mikolo koya il faut bon même une église en tout cas pona lelo na suki awa na yaki ma show po sepelisa kingaite comment na bata mokili balimba ko maneti bambwa batu manimba zwaniti na place ke avant comme star fois les kana ba façon wana ngana lo baka mutu ni so le kana azo le ka comme star na ko finga batu ozo ngo comme pardon star na ko laksa kimpene na yo ozo ngo kokoma star pardon na koninga kusala biloko moko boye afin ke batu batia yo kosi star bakomela yango ndenge wana te bozo kosa star bakomela yango bongo te ba kozo bima 0 plus 0 égale 0 mutu azomona malonga aza na ye te oyo pena azo se réfléchir neti mutu ntango ozokoma star na yo ozongo koma neti otika kimpene no mpona koyebana mama désolé désolé oza na place te tozo comprendre oza tout à fait sorcière donc yango kana elaki bino nazana minga koloba te na suite kolanda émission mususu mbala sima nde tokutani na mama Doris nema la personnalité fumu na gaz nde tokosolaka masolo nde tomesana et puis na bana nga parti ya Kinshasa nde ba relaxa bino kaka ndenge ba relaxa bino bandaku nzambe na nga batela bana ye abatela ba oya ye un jour na suka tomona Yesu na kombo na Yesu Masia oyo pe bazaya yete nzambe confondre bango banda ko zika libela na moto tante tozana ko vivre boy bakende ko zikila na te il faut banda ko zika tangu tozana na sa moya bandi ko zika alobi nzambe limbisa ngai après tanga ko balimbisa lekisa kaka na faire vouloir papa sa bebisi ko lakisa kimpene na o na nini na réseaux sociaux ko tambusa kimpene babi le corps de l'homme et le temple du Saint-Esprit corps ya mutu nyonso eza le temple du Saint-Esprit tangu balobi bongo faut ko batela ngo ko respecter ngo ete ya bino ba obolakisi bolumbu na bino ete ya bino ba o sambo déjà na ba réseaux sociaux ete ya bino ba les paroles s'envolent les écrits restent mutakana na otina génération nyonso ba komona ngo merci beaucoup na batu nyonso nzamba pambola bino tokutani prochainement bye bye.